Nabokasi ya président Kaliki Akwama nde fondation Kaliki Akwama Kiakiziki na coordination provinciale ya Ale Lutete pe mokambi ya territoire ya Mbanzangungu bienvenu banfumu bazwaki nzela ya kokoma na secteur ya Gomata di territoire ya Mbanzangungu na village Kimaza groupement Kizinga bayamamaki epai ya chef du village Noël Makwiza yambo ya kokota na cité ya Gomata di bandeko po ya lwasi oyo boyebi ekomi na eta ya mabe makasi tuba jeep bamituka nyonso ezokota mai kasi na ngonga moke oyo bamvula ezokobanda ekozala ndenge nini lokola objectif ya fondation ezali komima développement basololaki malamu mpe bandeko batalisaki ba difficulté na bango na miso ya barepresente ya bavillage oyo bazalaki présent mpona komema sango epai ya bandeko oyo batikalaki masolo elekaki kitoko makasi mpe ntango coordinateur provincial Alain Lutete azwaki maloba atalisaki bango maloba oyo eutaki na monoko ya président Kaliki Akwama akotika ata mokolo moko te 3 secteurs oyo eakompagnaki papa na ye Gilbert Kiakwama na tango nyonso azalaki kosala mosala ya l'État pe abetisi te makasi bandeko ya 3 secteurs esengeli bolingo ebota kati na bino po ete monguna akota ata moke te yango ekosala ete développement ekota lokola fondation azomema yango. C'est un garçon très bien éduqué kavovanga bwa bingiko mais par rapport ya respect ya nkumbu ya sediao bunene bwa nkumbu yina kulendisa wako ndio mwana mbutaki Akwama bamweni kuna bwati kunanga onkento kanwani ni kuna oketi tapage kakele sala keti do. Ce sont des enfants très éduqués katwizidi mu cadre ya politique mais mu cadre ya développement. Na maloba na coordinateur provincial Alain Lutete abetaki sete na jeune ya Besingombe bamipesa na kelasi ya molai ete lobi bakoma pe bato lokola éducation ezali eloko ya motuya oyo fondation Kaliki Akwama Kiakiziki azobetela sete bakendaki na lombango kotala institut Kwama pe epe Kwama ndenge eta ezali bandeko basengaki réhabilitation to pe kobongisa po ete bana batanga lolenge ya malamu kasi coordination ya fondation Kaliki Akwama balobaki ete na eta oyo ezali esengeli batonga batima ya sika oyo ezopesa lokumu ya kombo ya Kiakwama. Vidi la Pierre, secrétaire ya groupement Kizinga asepeli makasi na fondation Kaliki Akwama po ete oyo bazoloba yango bazosala. Tuyangalele babwingi butumuini fondation Kaliki Akwama Kiakiziki kimeka fyosi kikotanga mudiso mekaki nene kikotanga mudiso ko alors tuyangalele babwingi nzibika nzambi kakuyikama kolo wasambuka tata Kaliki Akwama. Président ya convention des démocrates chrétiens ya groupement Kizinga yemoko pe aza président ya fondation Kaliki Akwama Kiakiziki na kati ya groupement oyo Bikuta Joseph Big asepeli lisusu makasi ndenge kombo ya Kiakwama ezongi na kati ya 3 secteurs Timanti, Gombe Matadi, Lunzadi. Vraiment tuyangale babwingi kadi mfumuga Kwama yani wana leader ya betukuku bukuna butu mwini daka fondation Kaliki Akwama délégation yizidi ba mama bayangalele batata bayangalele bika saluka nega mbote mpasi kisaluka toma yekenda kuntwa nkundia mbote na tango ya pasi chef du village Noël Makwiza asepeli lolenge fondation ezali kosala tone yekeska kingi kadi nsatu zeto zikalanga muyambila musonga zana mabanza mukutulonga muvisa zana donc mpasi foto natatini kansikenda kuntwala na kombo ya président ya fondation Kaliki Akwama Kiakiziki coordination eyaki na centre de santé ya Kimaza kotala bandeko ya maladi atako bakutaki infirmière titulaire te Alain Lutete abimisaki mosolo epai bandeko oyo bazalaki prêt ya kobima kasi mosolo ezalaki te tutondele tu fiao kidi unu kage matu mwenike bantu bena mu opération mu hôpital beti kuba vana lusalus batambolaki nzela kokoma na village Masangi groupement Kizinga bayamamaki epai ya chef du village Kembolo butu basololaki pe bandeko batalisaki ba difficulté na bango oyo baza nango mingi ezalaki ete bazangi baenseignant na village na bango ebetaki motema ya coordinateur provincial Alain Lutete atalisaki ba jeune bakota na ba option ya pédagogie po ete lobi bango moko bazwa relève ya baleki oyo bazali koya nzela ezalaki mulai makasi batambolaki butu nde na tongo ya samedi 17 septembre 2022 na village Bimbulu kaka na groupement Kizinga oyo ekamamaka epai ya Dinzolele
mboka ya Gilbert Kyakwama papa ya président Kali Kyakwama atonga résidence ya munene boye ndako ya bapaya magasin pe mobange na foni oyo ezalaki awa esungaki bandeko nyonso bazalaki na 3 secteurs ya koyeba sima ya pillage oyo esalemaka bandeko bayiba babebisa biloko ebele kasi ebetaki motema ya ekipe ya fondation Kali Kyakwama lokola bandeko nyonso bazalaka na esika oyo babengaka Kyakwama grand leader esengeli te esika oyo ezala kaka boye d'époque wana oyo ezalaki époque ya mokie ezalaki foni na air wana kote oyo nyonso tu donc communication penza en tout cas ezalaki te même nkamba communication ezalaki te babandaki koya awa population ya Kizinga ya kote oyo bazalaka na pasi makasi pona ko se communiquer na bandeko ya ngambo to ya ngambo kasi Gilbert Kyakwama politicien makasi double fois député national asela bango pont Luvuvu oyo esilisa bapasi oyo bazalaka na yango. Église Kimbangiste poste Kizinga direction sectionnaire ya Nkamba oyo ekamamaka epai Selo Kisongi Jean mbela na bango ekomaki na fondation na yango coordonnateur Alain Lutete azalaki présent pona kotala lolenge ba maçon bakosala musala kotia ba porte na ba fenêtre pavement crépsage po ete bandeko babondela lolenge ya malamu. L'eau c'est la vie ndenge baloba na lopoto coordination ya fondation Kali Kyakwama bayaki kota la source Kizinga lolenge nini bandeko bakomela mai ya bopeto batali basali bakalkile ba maçon bakoyana lombango mikolo oyo ezali koya ete sika oyo bozali komona soki mvula ebeti esanganaka mai ezoleka na oyo ekobima bandeko bamonaka pasi mingi yango président Kali Kyakwama azolinga population na ye bazala toujours à bonne santé. Basilisaki groupement Kizinga na après-midi bakomaki na groupement Kikuzu oyo ezala 9 villages ya minene lokola Vunda, Kiakongo pe misusu bayambamaki epai chef de groupement atalisaki bango mai nyonso ezali koleka esika oyo azali kokamba wuta azwa bokonzi na 2019 nanu amona te fondation elongwe na cité baye kotala ye na suka ya mboka na nsima ya masolo afungoli motema na ye po ete bandeko ya fondation Kali Kyakwama Kya Kiziki bamema développement lolenge batalisi ye elobi Lukombo Kiakanda Charles chef du groupement ya Kizungu ye moko yebaka vision oyo atata na yo soka sukisaki yo mto ya compléter papa na yo donc mingi ya kolobeza te na suki kaka wana bonne chance. National numéro 12 ebebaki makasi yango esala ete nzela ya pioka ekangama elobi ba Saoula César po ya pioka eloko eboma yango de tas de route po ezali nzela route numéro 12 nzela nyon tout soki ozi camion na nzela ya pioka bano katsa tina ngambo ndeti nzela ezalaki mabe yango bato bakima bakoma na nzela ya Kimbemba nde nzela ya mokuse ezali oyo nzela ya pioka bandeko atako bamvula nanu ebandi te kasi nzela eza mabulu makasi lolenge bandeko baza na jeep kasi bazwi bakuba na bango soki nzela koto ebungi ekosunga bandeko ebele po ete bazosala bilanga kasi mituka ezokota na lombango te po ete nzela ezali mabe makasi. Village Mafuila sima ya masolo na fondation Kali Kyakwama Kya Kiziki batalisaki ya bango ya motuya esengeli bazwa source ya mai ya qualité pe pa ya ba jeune basengaki équipement sportif ça veut dire ballon pe bavarez nyonso wana eyamamaki na maboko ya kofungwama epai ya coordonnateur provincial Alain Lutete alobi ete baza prêt ya kosala source po ete bandeko bazala na kimia pe likambo ya varez to ballon bakopesa ba jeune po ete na ngonga moke tournoi monene ekosalema mpona 3 secteurs Gomatadi Pelunzadi Fragile Siku moko ya bureau ya chef coutumier asepeli makasi boye ya fondation Kali Kyakwama na kati ya mboka na bango fondation itomene yangala la ngolo vatampe di yangala le ngolo musavo fondation Tambudidi yandika sumba varez vo équipement mukumaki ba jeune munsaka zabale ye kututungila source d'eau donc nkelo wa maza parce que vous ratampe ka yangala ka di masa tunwanga ka mena ki beni mambote ki beni ko do tulombele dio mona ngolo za onso no vraiment zambi ka sadisa le papa Kali mukuto sa de la source d'eau vonkelo wa maza
Gombe Dima ezali village oyo fondation Kaliki Kwama ayaki kosilisa misala pe ya koyeba ete ezali village ya suka ya secteur ya Gomatadi nzela ya fleuve po ete soki okatisi na ngambu okomi na République du Congo. Na tango équipe ya fondation bazwaki masolo ya kosola na bandeko eloko ya liboso babetaki sete pona epe nzola bandeko bozomona bâtiment mobimba oyo ekweki na tango ya mvula kasi après constat bandeko basalaki fondation ya makasi ki ya zelu kasi batongaki yango na nsima te toyebi ete ezalaki mpona kozanga makoki kasi mpona président Kaliki Kwama Kiziki lokola susi na ye ezali développement pe kobeta sete côté éducation akangaki misu te babimisaki déjà mosolo mpona bandeko babanda makambo ya brique pe mikolo ezali koya bakotonga bâtiment oyo bozali komona. Donc surtout tomono kutuvisisa mo mambo ma école que nous savons vos années prochaines bala sibatangila kwa école ya uyo buna yandi vo lubula bridge kanti beto bridge zitegele neto utushishiri daga mbongo ngati vota twa sadisa brick pour que yandi bukakwiza brick zena neti ba mason neti na basiere ngati vo bakota kumfinda mubaga mabaya na musalaje planche. Simanango pe coordinateur provincial Alain Lutete a continué ki koganga pe kobela na ba jeune ata kozwi diplôme d'état et sengeli ko continuer kotanga kokoma na ba classe ya likolo po ete lobby ozala moto na kati ya société. To orienter bana na biso vers les études. Par exemple, na pesi bango exemple moko facile. Lorsque nga Alain Lutete na yoka ke balingi ba déplacer Ista Gombe Matadi Elongwa Awa Ebi Mambanza Ngungu, j'étais le premier à contester. Mais qu'est-ce que je fais? Contestation nange kokakite na mona ki ba vient na biso Besingombe notamment Bambuta Kiakwama, Bambuta Siluvangi, le Mbuta Deyon Kusu, ba obaza élevé, ba Besingombe élevé, ba sala ki pe ba démarche bango. Mais ministre, il y a enseignement supérieur et universitaire. Alobi na bango nini? Abi mais pourquoi bino ba vieille Besingo mais ba kanga makaka istaye zala kuna alors que bana ya côté na bino batanga na bango kuna te. Donc le ministre quand il a vérifié, il a trouvé que les enfants ya Besingombe bazana bango inscrit kuna te. Parce que la raison pour na ba vieille zala qui pourquoi bino tozui université boni bolongola yango alors que ça pour na ko faciliter bana na biso ba vivaka kotoyo batangaka ba ebisi bango te bana Besingombe kuna bazati. Voilà, c'est une de ces raisons bango pe balembaki parce que boki ko contester te bana o ba utaka na bango ayer bayaka kotanga kapana bino alors que abino moko baza kuna te. Na sima ya masolo ya mbo ya kotika village Dima équipe momba kitaki na fleuve Congo kotala ba merveille ya Nzambe pe esengami na bandeko ya tourisme bafungola misu kotala esika oyo ekoki pe kokoma site touristique.